bacomédien ndenge nini kokitsa Valère na bino kokende porter Fivette Mayemba plainte. Même Niao Suzuki oya Karine Mokonzi alobiango akamwe aza na raison. Même Inga Papa Robo na kamwe. Pourquoi qu'on se ridiculiser boye? Hein, Gabriel? L'expérience aux anangone à terre na mondo yo. Ya cause la personnel public. Gabriel. Ah! Motuneti yo vraiment. Tant nyonso wano bandi. Internet bimi. Makamandenge na ndenge pe esalami na kati internet. Oyebi pe YouTube kitoko. Ozana Angola. Oyoki makambo elobami na kombo na yo. Okende Afrique du Sud. Makambo ebimi na internet na kombo na yo. Mais makaka yo Gabriel. Okei. Oporte Fivette Mayemba plainte. En tout cas, ça kokamwa. Et ça vraiment kokamwa. Oyebi ke tango na tali yango. Na yoki yango pa Karine Mokonzi. Na yeko landango. Titango Fivette Mayemba bimi. En tout cas, ma comédien, bo sali vraiment un spectacle moko ridicule. Ridicule. Boza wana pe boyebi na bino malamu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa atabino ba oyo bozolandanga bozomona makambango clair. Boyebi bien internet yo ndenge bima. Kaka na Congo te na planète oyo nyonso. YouTube na ba Facebook bande bima. Et comment kosala makambo yo oyo même justice moka mokili ezela yango te. Même iti siko na justice nanu bazwela yango solution te parce que bazana bo baboyi basopama. Nazolo bakala na justice à Congo te. Justice à monde entier. Nanu ezwela yango solution te parce que même justice, même l'État et quoi na ridicule ndenge ba comédie ba koyi ba bimi ridicule. Fivette Mayemba ba kei ko porter plainte na Gabriel. Eza vraiment passe soni na mawa. Eza penza ridicule. Makambo a YouTube ezo ningisa mokili. Ezali surtout na ba pays développés. Ezali surtout na milliers ya bato mayele. Na bato yo bazomba na bato normal. Mais ezali na ba pays moko be puissant. Siko na kati Afrique ezape na ba pays belé Afrique. Makambo yo bako maîtriser yango na ndenge bato bazokanisa te. Et puis ba Gabriel, surtout Gabriel, akena batu na ye, ba lobi peke soko touché ya Gabriel sikoyo oye kaka na justice. Et la kisine de bazo lobake, soko touché ya Gabi, ton demi surtout ça la ridicule. En tout cas, ba comédien, beaucoup de temps mayele te. Les grands mopao. Kofi Olomide, asa mutamayele. Abanda peka kabongo. Mosaka lobi amemie na justice. Sankara lobi amemie na justice. Kenny Piana lobi amemie na justice. Alors boka nsa malamu.
baseli regla mopao amemaki na justice bato boni bazala koloba mabe mpo na ye bazalaki te soki amemi moko na justice bato babakisami mpo na koloba amemi moko bato babakisami mpo na koloba sikoyo amodifia akoma kosala nini ebisa bino akoma kopesa bajournaliste ya elengi ya Congo $100 bajournaliste bakanda Kisi Njora ba $100 sikoyo akoma kopesa nde mbongo akoma kosomba terrain akoma kosomba kimia akoma kosomba respect akoma kosomba dignité mais sikoyo bino bomonaka basene wana nyonso eloko susu na kamwe en tout cas nandimaki te on a fait la vérité président Elombe akoya devant journaliste alobela pe ba makambo oyo tango batuni ba question surtout ko lobela eza mabete aza muta monde wana akopesa explication mais amatisa ton a menacé pour makambo ya lobi azo avisé te eza menace parce que l'accina touche et l'ambo bavoka balataka na ba juge donc a menacé en tout cas nazala makambo koloba mingi te parce que président Lombe aza mutu mayele ya kosakana te aza mutu moko respectable tant musombala liboso asala erreur po eza nango mpe faute te eza mpe faute gravité likambo asali eza erreur eza humain mais nde président Lombe mutu asali yango nakanisa soki asali yango mpo na souci elobi ye moko ya bana na ye abimisa bana na ye abimisa mais bana ne baza calme ireseli peshanga alobaka na ye aloba mpe akobima bato na justice malobango na ndenge ya koavize na ndenge akalme amemba na ye mpe te basila bisao bazosasa bazosepela mpe te ezopia bango kanda me basila bisaolo bamonaka makambo mosusu bamonaka mosika azomona mosika oyo meme aigle amonaka te yango wana te Gabriel osali ridicule oyebi baseri moko oza kobanga yo moko oloba makambo mpo na irisile okanisaka komemo na parke okanisaki kutu te olobi kafundi yo na justice olobi koya na kini okokende mpe na parke yango osamba oya mpe na Kisasa bajournaliste baotuna soki eyi olobi ozwa wana ovandi ozotala kaka soki bakobengisa obe nini babengisaki yo te ti ozongi Angola soki ezalaki bongo parce que ereseli peshanga aportaki na ye plainte te akipaki na yo maloba na yo te meme esalaka pasi meme esalaki ye pasi ireseli peshanga azwaki yango kaka neti soki abeti libaku na nzela lipapa ne ya kitoko asombaki ekatani mosapi na suki ezoki aki atia alcool avandi arate kelike makambo esala eloko te mokili esuki te ndenge moko makambo yo osalaki mpa na ye amonaki yango mokili esukaki te ndenge moko makambo tozosala siko mpo na bango mpo na iresili peshanga na sila bisalo ezoswa bango na ndenge akosakana te me bango balenda bayebi planete oyo eketournaka bayebi teke planete oyo etelema mais Gabriel n'équipe no sali wana bazokanisa baza bapomba likambo ke bamemi na justice parke kuna ezozela mpe mbongo na bango so bomemeli bango mbongo bato ya parke ya bato bavandi na bango boyeli bango mbongo bazwa te pourquoi po parke makambo asalaka ne mpe ere mo mabe te tolobaka asalaka ne mabe te parce que parke so bino bokei atindaka ne bino na prison te avandisi yo kaka 12 heures wana 24 heures bazwi yo batiki yo bimi elakisi
Batio kaka wana ba vérifier makambo. Bakangi na bango yo te. Batie na bango yo mal à l'aise te. Ovandi no pe à l'aise na kiti. Donc parquet, yazane wana ko tsambongo na ye. En tout cas pona ngai na koloba na bato parquet. Soki bono sala ga ba système bozo sala. Bo pesi gloro langi kiti avandi na tilobi. Sima bavoka ba ye babimi. Fiveti ma ye bo pie kiti avandi wana tilobi. En tout cas pana nga bo continuer bino. Po bozo sala mabe moko wana te. Bozo beta muto fimbu te. Bo melishe masuba te. Bo tie à l'aise. Il y a pe bino mbongo. Po na tana bino wana. Bo bebisi. Na place na bino ba loué. Na ba kiti na bino ba vandeli. En tout cas po na nga parquet. Côté oyo. En tout cas bo salango kaka. Et puis. Na kosenga pe na nani. Nene ya kelo. Lokola yoza na bandeko na pe basaka na parquet. Lingaka po liaka commission. Soki bakangi mutu. Ata yo mutu funda kite. Loba yo mutu chaki pe songi. Bata parquet pe. Fuma pe ako commission. Na Congo ba vivre aka na ba commission. Hein? Kolinga tike yoza na bandeko basaka na parquet. Yoko tsaka no rien. Foko tsaka pe commission. Eza cop, hein? Nyonso eza cop. Bon, nga papa robona suki sia. Bo tika na bino malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.